Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe tina Dubai mobala leki libongo nelengi ebele te bolia bongo ndumba zui permis papa lupanga beli liboma mibalo bakabaka te suka batikala bango moko ndakala melingando nia wakangi balon kema nyoka awoswa biso la bolelo sona ndonge keba nyoka nga wana mbwa rouge libanga gologota ebele te boko liango bongo keba nyoka zala zoba tuni bandeko na pesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce ya Jésus de Nazareth eza na bino mawana ye etambusa bino kimia na ye ebomba bino na banzela nyonso na bamakambu nyonso na esika nyonso bozana ngoposa nzamba lola akata bino akata likambo na ye apesa bino oyo elingi motema na bino amen. Bana mama tozasuna likambo ko yutuko na biso nde tolobaki ya ndeko na biso J3 tozwi susu ya mususu ya ndeko na biso mwasi. Bana mama yango tozoyebisa bino tolobaka ke koforsa eloko na mokili te na peta na telemela likambo parce que tout est grâce eloko asekeza te eloko eko tuto motema ezala na wote bana mama lobaka na yebitina eloko asekeza te vanité de vanité toyaka na biso maboko pamba tokozonga maboko pamba ya kobetaka motema te kobetaka mabaku te eloko sala aussi esibite remercier ka Seigneur lobaneka tout est grâce ya eloko no mukolo kozwa okozwa ngo na pete na yebisaka bino ya solo eloko no mukolo kozwa ozwa ngo na pete o kama kutu batumiso bazozwa te batumiso bakompate simbi kisi te ezaki mukolo na yo ekokaki bana mameloko nazobisa bino yango wana vanité de vanité ndeko na biso atiki biso J3 atiki biso nani po ya mwasi pe susa atiki biso abana kosala na nini na mboko nini Paris. Bana mama omoni ndeka tozosungana na mikanda tobetanaka mabaku te yaya soko sungi ndeko sunga kaka oite to kuma kobeta mabaku boye te to komi soko te yaya mutu asungaka mutu ata problème eza ndenge nini azane ka kusunga aponama ezeloko na nzambe sa pona yo apona opone loko wana ata batumi ata ozana problème ndenge nini bolamu ne kolela misu yi to comprendre te bolamu ne leli le bienfait et pour la rater yaya ça fait toujours des biens tu vas voir kolanda batute ongala limba ko sala bolamu te eza dona yete eza dona yete ayeko sonka na nikolo alinga flatter batu pa mona ki asali travail mais eza nango ya yete bana mama ndeko na biso na mwasi ndeke kaka ezala ndeko na biso pesa ke mukanda asalela ndeka to salela kan mikanda batu ndeko na biso na zu mukanda apesi asalelaka asaka femme de chambre omoni bandeko na ngapi ya ba femme de chambre lela mbongo trop et loko ne fona telemela obikibo lela modèle moko mbongo te batu bazala ndingo wana te excuse batu ba bongo te yaya ba misu ba kuma ko sala tina ba 60 cha ya wana ba ya oya kala ba ngono so ba kuma ko tamna ba nzete mu Kongo po ani bolinga ka mbongo le ruana yo mutu moko ngo sala ba 60 cha oh yaya ko forcer le côté ce qui nzamba le boko zana mbongo ko zala nango misu ba forcer ba côté pono ngo limiter vie na ondengo wana ba femme de chambre misu ta bo misu ba kina ko latsa kaleso na musala amiteka pantalon saute ata yebita teke mobali ya mswala na tapese bisa soka akinda nusomo na zola takaka soutien nzela kanga nzela nzumo azobongisa kaka jip nze kale sope ya mswezati akolatela ngo kuna nani nzilu nzanzi zo sala kabo na Dubai akiokolatela ngo na nzela vanité de vanité ndeko na biso na mwasa sala kuna omonika ndingi saka ba chambre na bango na basali ba chambre sili ndeko na biso wana bana moko balobi omondinge musale sili yaya pour lobby pour osala na yo soki ba benga ngo ba chambre soki ba benga ngo ba système ni ba mo ba benga ka wana ba bité loko si to sala biso to ko wela train tala moi makasi boto ko wela biso train to ke nuko zo obozela ka na sisa ka chambre ba di ba ninga be ba bi a problème ça te to zela ka asisa chambre bongo to kende
bazozela yi wana ke sa ni baninga se batiti ayaka to kita ete na selisaka bavoni baninga bana bavona mais chambre ne zaka na omunete zaki déjà propre bongisa kaka kitata benga bazobenga na telefone azoyamba te baobenga nana bitika ngala bandoke na bia zela ka tsito yebiseke to keneke bien mabeto mataka to benga bakutala bo mutasumbi na punda na Dubai wo masuba na nie bayokuta mutuna se fia na kamaka na beli boya babengi nana bon chef la bango papa yeko benga ambulance ememiye comme maka ambulance ememi ambulance bengi chef la bango mutasa kufa kine kala leki ne pe ba utu refule na ba makambo ba utu refule mukanda wana sala keza mukanda camarade bana mama il faut tara muninga mwasa za kolela déjà balobi ke base ba déclarer qui va déclarer déjà mort na niveau assurance maladie préfecture il faut pia mukanda siko ndenge ya zala ye mutakufi bana mama mutabete ngali solo te ngabona opumuna kaka bata songi fimo kwa sala kona azanti tongi songi obiki ba ninga nyoso ko bazo biso bilongi se yebana te boyebi yango te na tsana nkama noko ba keina ba yeba pienga ba bize noko ndenge ni omela ninga bite merci na ota po écouter ngaka kota pari yango kuna ngabite na zoso wana kaka obi ya zo sala tout aye ko betela ngali solo mobimba baninga sikolo kwa bayebi bakomo ki mwe noko simoto usona muka tinga ya te ba songi songa ki bazali boko saka obi ke ayemba la muko mbala muka bi noko simo na ozuma tiers nako ya ko pesa ngambote namba muka bi na matiere za mobimba ko banga zalanga noko simo ngana babi songi na musala wana mobali na bakana mobali bakana na mele mobali na sikoyo ye mobala kana na korbe ba sala dio ya songi babi bango na mwasi na mobali ba tonga mele ba yibi bango korbe ba yibi bango ba pe kuna bango ba pe bango ka mbote ko linga to telema po ba yo ko telemisa bino ngabi mama basaka na société oyo suki ya nini ba abanosa na société oyo saka na corbeille wana suki nini wana bo oyo batonga bato oba mikanda basala mingi ata oza mundundo kusala na yo olive suki olive onen all fresh suki all fresh wana asala ka wana pe alongwa fiango bana mama ifu butala siko mukoli mukanda mondela ayeba kite bakat bato bakanisika za mala siko ba yeko yebisa yi po yakina mingi shasa ya siko mwana mwasi wana kufi ifala kata musala na les 10 jours à vacances po ye akina mukanda wana ye po akende po ye akenda ne ba voyage siko yo ba yoka ngi po les 10 po asale lo moko boy ya kende ya continuer asena mukanda fiana 3 ans bato alobi ote sikoyo bakendeki soki nde babenga nga lobi bayi bakendeki po avocat bien eloko abongo badeklaraka avant makambo abi déjà mukanda ne salaka yo déclaré te oya ko déclarer kaka lelo oye mukanda babi wana ezaka mwa pasi po eleka parce que babi ata police po andimango eza mwa pasi parce que autuna mukanda ngo ebungi lelo mais mukanda esalaka nango bandakalati pona nini yo mukande bungi yo lobi mukande bungi lelo me balobi batali mukande salaka nango bandakala parce que déclaration ezalakati esalakati mbongo no msuba tindaka msuba mbongo bakafola bani me elekaka na kati wana bayibi ke mukande ne sala siko yo sabatoke lelo mukande bungi ona bungi si mukanda bungisi mukanda avocat bi ato bungisi mukanda ba kopesa te parce que kombo wana déjà ba webiso ki mutakufa ki kombo ngo yango parce que ba sengi kombo wana na ba kopesa mukanda na préfecture ba kopesa mukanda na nini po basala ba obstacle wana nyoso na nini na assurance maladie il faut ba luka ba funèbre tout na kombo ya mwana mwasi wana lala héritier wata sosolembe ekenda bongo odeti nzongo yanda keba nyoka aoswaya zoba tuniye ya eza somo
mama mwana mwosa na modele azolela ko kaleso kotali bosa tsango na sima vertige babi ekutaki na ndako bana mama biloko msu eza pelo kwa tolobi teke to boya kopesa baninga eloko nzoto te biloko msu eza kaka lokola mwa kindoki na bani leki na uto kedi kaka na bamakambo pa même une semaine yesu koyo haiko kufa kaka seke eloko moke bandaki déjà ko jouer rôle wana ndenga za bana na webisa bino siko fia nazo comprendre te ba obike nazo kela yima wasikoyo ngana kufite mais si ba déclarer au kufi biloko no so ba Pamisu ba lomi na ngai pe J3 onoko Simon J3 pa za na mukanda te ya J3 na yebite bana mama na yebite na yebi makambu nete na yebite so pa za na mukanda parce que na solaki minga amona matetiti babi na ngandoko Simon amona mateti ngabia bon na yebi ete ngabi kotona na yebite makambu J3 babi o te noko Simon azalaki aveugle bana mama na yebite o nde na uto yeba oya ndiko na ngai mwasa na kufi oyo asaki na mukanda mutu me wana mususu na yebite la lulala tekele bumba ekendaka bongo vibrato puyana zala sule kauka zala na mona ki batindeli nga pe message moko ya B50 balonde B50 courage mes condoléances ma yote pa ya famille poche mobimba ba pesio na monde na monde ndikuno ndike na yebi na moni wana vraiment B50 courage vraiment mona mama nanga courage oti musika yoko toko tonga ti so B50 tonga seko mitonga yomoko la lulala ikenda kabongo selo scram tata mapase panza makita soleil wanga zala ikenda kabongo keba nyoka makambu ya nani ya J3 junior na yebite so pasa kine loko nzoto te so pa ki aveugle wana na yebite me na yebika fio babi fio wana kolela bana mama moni kamso zoto mona kaka enoka ba kena makamso bana mama na yelo bino masola solo na yelo bino masola somo moni na yedu na ezo ibisa bino boyke na so confirmer eza somo moko elekeli Adeline Ditamba mwasa sango yiwana Nathalie kana vandinier Golba Mabiki zala mwana Belgique atongo keba nyoka auswa biso zala Didier Lacoste mongonga bana kini ikinda abongo ngabia Pascaline ponde yana Jenny ponde na grâce à ponde to kweli makambo yango wana na lika ina lobela bino bandeko elobite lokwa esali bongo to yinana te nazo ibate sukoyo mwana mwasa kosuka ndenge nini drama makamsusu ozomona ozokoko pesa ngo te eza trop lourd mingi eleki makasi na yibite suki ndenge nini nzambi kaka suka grâce à Jésus zala na ye na oki mawa mingi bana mama toyaki maboko pamba tokozomba parce que sikoyo po avocat ninga lobena avocat bi eza lourd pour na bazwa suite parce que mwana mamuta sa kufi na kombo wana ba déclarer pe bongo bazolela ebembela na kombo wana sikoto lo bande abi eleki makasi mi la lulala soso melinga ndo ekenda kabongo abia keba nyoka bokolia loso na ndonge yango zala izaka bongo abia Gibson keba nyoka auswa yo nati lokole la mida fans zala mokumbi bato ekenda kabongo yonde zala ebisengwe butu malamu